Radio Zumel 1000 ezali radio oyo ya bino ba peuple oyo bozali koluka vérité esika ezali yango wana dolobi na bino ete bolandaka Radio Zumel 1000 po ete Radio Zumel 1000 ezali radio oyo ezali kobimisela bino ba vérité oyo bokoki koyoka yango esika mosusu te kasi Radio Zumel 1000 epesi bino occasion po ete boyokaka nyonso oyo tobombeli bino na kati na masolo ya mokolo na mokolo. Ndeko mobali pe ndeko mwasi ebongi na bino koyokaka tango nyonso Radio Zumel 1000 pwede ezali radio oyo ezali kolongola bato kobanga pe kopesa ba information oyo ezali penza kati na bosolo yango wana ndeko koluka mosika te tala Radio Zumel 1000 ezali pene na yo yokaka Radio Zumel 1000 pwete ezali lokola vitamine B oyo ezali kokota na kati na nzoto na bino pe kopesa bino santé. Radio Zumel 1000 Radio ya vérité. Bandeko babolingo mbote na bino baibo misana kolanda Radio Zumel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi pona ko présenter bino ba émission na bino bomisana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo lelo tokolobela bino na oyo ezalaki masolo ndenge boyokaki ete ba athlète congolais oyo bayaki na Londres oyo basilaki kozwa ba décision na bango po ete batikala ndenge boyokaki bakomaki yango meme na Radio Kapi. Mais bandeko tozali koyebisa na bino boyebaka ete les jeunes judoka Maître Mandembo to Cédric Mandembo ye azali akimite ndenge bakomi na ba journaux ndenge bakomi na presse ya mikanda ya presse ya Radio Okapi. Cédric Mandembo azali pe na sima ya bangunga bokoyoka ye tuutaki kozwa ye na nzela ya Radio Zumel 1000 na nzela ya ndeko na biso Congo Dieto kuna na Nouvelle-Zélande pe tusalaki forum Monsieur Congo Dieto asololaki na ye pe atunaki mwa bamituna bokolanda yango na sima ya bangunga kala mingi te. Kasi yambote tolanda Cédric Mandembo tozali koyebisa bino bandeko babolingo boyokaki pe bomonaki na mikolo elekaki ndenge nini mwana mobali oyo babengi na kombo ya Babi Balukuna ndenge nini devant mokili atelemaki pona ko ignorer liwa ya papa na biso Ndombe Opetum. Boyokaki ndenge asalaki lolendo pe alobaki n'importe quoi. Mais bandeko babolingo lokola liwa ezali na yango kaka eloko oyo moto nyonso tu etangamaki ete aleka na nzela wana. Babi Balukuna abosanaki ete na mokili oyo moto nyonso abelaka. Abosanaki ete moto nyonso akufaka. Ye tango abandaki koloba babiloko wana akanisaki ete ye akozala éternel. Mais bandeko na minito ndenge tozali koloba tozali kopesa bino information ete Babi Balukuna na moment oyo tozali koloba azali kobela hémorroïde na ndenge ya somo. Donc ndenge azali wana azali kobela hémorroïde na ndenge ya somo bandeko Babi Balukuna ndenge ezali wana tozali koloba akota ndaku soki bozali komona ye azali kobima meme na ba manifestation te hémorroïde wana bandeko mosomba ebeti ye na ndenge ya kusakana te. Ona kolakisa ete na mokili oyo koloba mabete po na moninga po yebite oyo koyela oyo lobi bandeko makambo toza koloba ezali sekite ezali information vrai Babi Balukuna bapesi ye ba traitement ndenge nyonso tu meme ya ba mindele
akotaki na hôpital à Saint-Luc mais esimbi kaka te. Ndenge tozali koloba boye Babi Balukuna aza na ndaku akangami batindelaki bakisi ya bokoko. Babengisaki bakisi ya bokoko po amekananu na bakisi ya bokoko pe bakisi ya bokoko eyaki po ete amekananu kozwa ba traitement na yango. Bandeko babolingo wana nyonso tozali koyebisa bino ezali ba makambo ya liseki te ou bien ezali ba blague tozosala te, tozopesa bino une information vraie. Donc na minute ndenge toza koloba Babi Balukuna, donc musomba eza kotungisa ye na ndenge ya kosakana te. Pona koyebisa na bino ete lolendo oyo ya salaki tolo oyo ya betaki na liwa ya Papa Ndombo Petum lelo oyo tala ye sikoyo musombe kotisi ye ndaku. Papa Ndombo Petum kutuke lelo soki akoti na sama bele ake kopema mais ye sikoyo tala kaka musomba ekotisi ye ndaku. Moya munana na ba manifestation ezate wana information topesi na bino na banzi ete toko développer yango na sima ya mikolo pona koyebisa bino ndenge nini Babi Balukuna azali kosufri musomba ebetie na ndenge ya kosakana te. Information oyo topesi bino ezali information vrai pe akoti ndaku. Bandeko babolingo kaka ndenge touti koyebisa na bino lelo ezali mokolo oyo tokotiela bino extrait ya maloba ndeko na biso Jidoka na kombo ya Cédric Mandembo awutaki koloba pona kotalisa ete ye akimite ye a repoussé voyage na ye po ete azonga samedi prochain. Bokolanda yango nyonso tu ndenge moka awuti koloba na nzela ya bitando ya Radio Zumel 1000 pe bokolanda ba déclaration na ye asali na banzi ete wana ezalaki émission na biso ya mokolo ya lelo na kosenga na bino ete bozala kaka bisika bozali na minute moke nde bolandi Cédric Mandembo na papa na biso oyo azali kuna na Nouvelle-Zélande, Monsieur Congo Dieto. Papa Botamba na kosenga na yo mwa flash sima ete okotisa biso na kati na masolo ya mokolo ya lelo oyo ezalaki bongo Maître Cédric Mandembo oya Jidoka pe Papa Congo Dieto. S'il vous plaît. Zumel 1000. Nga de filo bila bango na isitizio e na bango ngamoko. Bon mais ça ni bon mais ça. Bon mais ça qui au moins tu mboka tu na l'art, il faut pas te choquer. Ba vient na ba l'art de bazana. Ba o le ozo ngo ba l'art. Tu as visa sur il y a 3 mois. Bo tu vas une semaine de plus au lingité. Et bien besoin à valise autour d'ici de choquer bien te monter sur la route. Au besoin de choquer, non on besoin de choquer tout zone. Ah tu besoin habiller, tu besoin habiller. Bon, je peux faire 60 € au changer pour comme ça fort. Au lingité tout ça. Vous avez biso moko. Déjà j'ai habillé tika l'aéroport Toya. On samedi. Aujourd'hui samedi. Avant samedi, la bien les accords ils vont bien nanga comme l'autre. Normalement on fait 60 € non. Donc na maboko on a rien. Non, tenant le passeport là, on va tout dans haut. Non comme neti moi fond moko boye na maboko za. Bon. Ah, mais il faut na futa, on futa là. On a autant manger c'est, on futa là. On a vu bani famille na plan chez lui. On futa là, on va tout quand on vivre na vie maison chef de délégation. Avec était photo libérer hôtel la boutique donc lundi, à 10h. Donc on a une article au place sur vendre. Il monte le bon chef de délégation. Après au moment n'importe quoi. Bah quand tu boxe qui met va venir là-bas. Et puis là-bas, soit mon il vient mon il a colline. Nous on retrouvé qui va venir. Mais ce qu'on a petit lobby na butu. Mais là mon il va dire comme na Mandembo après ni la kimi. Radio Capia commis donc on va commis les derniers figures et les judokas Cédric Mandembo. Il aurait filé à l'anglaise juste après la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques. Alors, quand on attend, on a la monnaie non, l'homme na soleil na Cédric.
Cédric a apprécié un message. Lobby, Batutu va beau défiler. Batutu va beau défiler. Si on fait la boue, je vais saboter Mbokati. Donc, délégation Mobimba, où il y a Jeux Olympiques à RDC, Lobby va beau défiler au Moko. On a défilé un Moko Lobby. Ah bon? Ministre, mon agent de l'école. Voilà, ministre de sport. Aya Azala Mboko, Ayaki Mokolo. Et il y a bien un athlète. Bon, si on a défilé au Moko à Monio, a beaucoup de face à face à Lucas qui après. Attends, téléphone, attends, il y a un président comité de pique. Il y a un athlète qui va y aussi ici. Ah, John, va courager, il va courager. Bah courager bah radio kapela sana bango sika mo ah ministre sika mo asa toi ai pas ekeno journaliste là. OK, de toutes les façons bango ba France France ko zo plan ba pays ba plan ba zone ba la biso to ba la il faut te choquer to choquer ndeni kete to sisi bitumba obege to sisi bitumba faut de choquer avant bitumba to bi maté to choquer te concentration sur mambo ça. Tobi wote balinga so tikali mambo tambo balinga so si ça pose l'esprit mort to vendre tout l'esprit mort so zaka si lobby to on a choqué auto zonga lobby oh de si kabitu zaka kimika lobby l'image lundi mambo to jouer avec to zone wa ba mike ah va tika mambo to voyager biso tout to voyager trop biso tout mambo OK puis on va ça avec ne passer message oh les raisons là il la moralité alors combattre la vie mazom bon ba outi France bango ba outi France bango tout ay mbamo lundi bonzo sa délégation ba bi des possibilités à on faire le cabisot on a samedi dimanche ça réservation dans 60 €. Là passeport on a bien électronique on a ça là on a ce qu'on a sur le basiko ba combattre tant aux gens bazala quand même c'est contribuer et coach là pas mener coach à judo comme là moi ba kabele ka so là wa chaka na mai yati donc Mickey va penser qu'il y a le so ba c'est Mickey pour comme moi chaka bon na mai azo na moi retire bon on y des ans une des ans bête magicien à zone de choquer fort mais sur mystique comprends Yesu a bon mais pour se dire que bon son ici après son ici ailleurs anime de la face à continuer face continue là la zone après na voyager dans c'est bon sikoyo donc nenge boya qui na bino tout délégation Mobimba et les entraîneurs to baninga mususu va participer na d'après aux apena sur nani oyo à part yo nani oyo yebike azozonga même soki yo zongi nani oyo munike on a yebi na bien mutu te on a yebi que coach fa zonga le 28 et 29 ou moi ça va ba le 27 moi seulement ça va le 27 yo zonga le 28 et 29 on a yebi coach ibsenga avec tout ça date on a bien ça date on a de boya musika bon voilà ça date yo zila mariage on a ça date na bozonga samedi dimanche vous avez une appel mon magistrat on samedi dimanche deux soirées bon. Est-ce que coach à bourse les vérité bien il y a donc à coller déjà quoi donc ni mamba donc vient qui on a pour sauter il faut faire du manal au canal coach athlétisme manal on va essayer et si là non il a préféré n'a pas l'année à l'Ouganda non ça